faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Merci beaucoup Ndeko Gidil. Naza koloba wa boye na kombo ya délégation Mumba ya diaspora. Tozala ki ba plateforme Misatu oyo nouveau premier ministre a sepelaki na koyoka parce que il faut le dire ezali ba consultation. Yé mission natina ya responsabilité ba pesie yé na niveau na ye alobia kita pona koyoka bandeko ba différentes souches sociales ya mboka na biso. Il a eu à écouter ba politique, yé moko pe na ba service ne bazaki na posa bayoka bandeko diaspora. Tolo ba sembo boyebi ete pendant très longtemps ba mboka na biso etikali toujours kozala na problème munene na diaspora. Et pas wapi bandeko ebelawa to bundaki po na changement pe toza ko bunda toujours po na changement. Mais esengelaki na ngonga moko boye tango ba lobi accord, tango ba lobi dialogue. Président Etienne Tshisekedi oti lelo toza kolela asengaki na bana mboka nyonso ya Congo bakoka kopusa na pona kosolola. Malheureusement pona biso na compte ya diaspora baye politique nde basololaki mingi bato ya parti politique o bazalaka awa na mboka. Ba médiateur nyonso ya liboso ba pensaki te ke conflit mususu en dehors ya ba conflit o nyonso bazalaki koluka kobongisa conflit moko boye ezali entre ba institution na bandeko ba congolais bafandi libanda ya mboka. Yango wana lelo tosepeli mingi ndenge ndeko Bruno Chibala ye na ndenge ba pesie ba responsabilité akanisi conflit wana yete bandeko ya diaspora il faut bazala pe consulter esengo to esengo te. Mingi peuple ya kokene na élection qualitative pour lequel yaza kobunda esalama année oyo tinasuka akolinga mingi peuple wana akende kuna afamete azala na situation moko ya malamu ya social yango asengi diaspora ba projet koti bomoni quelques photos ba projet koti misusu pe kolanda ba service na elobi na tina na yango akopona banani parmi biso bakokipe na bandeko mususu pe batikali libanda o bakolanda bakokipe koya kopesa maboko na musala oyo bapsili kopesa ye.